Je suis là, maman Annabelle, je suis là, la servante de l'Éternel. Je suis là, oyo, mutu oyo, internet lingandi ponaye. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé, moi et ma famille. J'aimerais juste éclaircir une petite chose. Naye ko ça la droit à réponse té. Naye ko répondre mutu mon côté, mais j'aimerais juste attirer attention à bino bana nzambe bino ba oyo bozalaka na confiance ya Jésus-Christ. Ne perdez pas l'espoir parce que oyo ekomelinga ekomelaka pe bato mosusu ekomelika ngai te. J'aimerais juste éclaircir une chose pour la maman Ariane. Maman Ariachou, c'est une petite sœur à moi. À mon akinga na pasi, à mon akinga na problème. Ayaki juste ko soutenir ngai parce que nazana douleur. Il n'est pour rien na kati makambo. S'il vous plaît bandeko nanga, bobimisa Ariane na kati likambo. Bobimisa Ariane na kati likambo. Et surtout l'homme de Dieu, oyo nazomona batu bazotia ba photo na ye, le prophète Shadrach, il n'est pour rien. Prophète Shadrach azana problème mon côté bozotia na kata likambo. Problème oyo se passé na réseaux sociaux, eza problème ya famille nanga. C'est pour ma famille, eza pour na couple nanga entre moi et mon mari et mes enfants. Ngana WhatsApp te bozo kata WhatsApp. Mais bien aimé, Nalina Ibsamnuka Keloko Moko. Jour, oyo bazaka ya Nzambe. Naye kolendisa motema mutu moko pona kolobaki. Diable asepelaki te komona nga mama Annabelle kotelema na réseaux sociaux pona kotelemisa mabala ya bato oyo ese bebaki, oyo ese kufaki, oyo esi balembaki, oyo esi balelaki, oyo esi baperdaki espoir. Alors le diable maintenant a koti na ndako na ngai pona ko attaquer ngai moko. Basali na Nzambe baza na kati ya likambo te. L'homme de Dieu Papa Bertin aza na kati ya lisolo te. L'homme de Dieu Papa Shadrach Chibango, mon papa aza na kati ya likambo te. Et Mama Riane, Mama Riachou aza na kati ya likambo te. Aye kaka juste une intervention koyoka nga nazolela. A supporter te komona nga na maya misu. Akima kimbango pona koya ko secourir nga. Pourquoi? Parce que batu mususu tovanda na bango pembe na vie balinga komona te baninga baseka. So mutu musu azomona ozo seka pa na ezo matise couleur. Alors rizi ya diable eza komona nga maman Annabelle seule na lela seule na craquer nazanga mutu akoki consoler nga pembe na ngai. Malgré tout, je suis avec le Seigneur, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un à côté de moi qui va me montrer un amour vrai. Alors, c'était maman Ariane. Ayekaka juste pour na kolela nanga, il n'est pour rien. Voyez so bozoka na réseaux sociaux, azongisa ki ba maman na kata groupe alobi, mission est accomplie. Pourquoi? Parce que ayebaki na lia kate na bane kolela, ayaki seulement pour na osekisanga. Mais vérité, oyo batno soto bazoluka bozongo na ndenge bozolukela ngote. Seul Dieu qui connaît vérité. Le problème oyo eza entre nga na mobile nanga azawa nisika aza olandanga ayebi vérité conscience ya mutu batungisa ngote conscience ya mutu bate ya ngote esika azali afandi na vérité bato nyonso bazobenga baza bandeko nanga naza na famille te. Naza na famille te mutu moko tabenga na se présenter que naza yaya to ndeko moko ici en Europe naza na famille te. Famille nanga eza na Congo. Famille nanga eza yo ozolandanga, famille nanga eza ye oyo aza mopanzi. Famille eza sacré. Na nekija mutu te na vie. Ka ndingo ozolandanga bokomi na famille nanga. Maman Annabelle c'est une femme forte. Ce qui va mimi likambo nanga na réseaux sociaux c'est que naza utile. C'est que oh nyonso balobi po nanga naza yango te.
nazotambola toujours la tête haute parce que ma Bible me dit balobano mabe bakuta ona ngote. Nakoki jamais kofingisa kombo nzambe nanga. Nakoki jamais kocholisa kombo ya nzambe nanga parce que je suis fier d'être chrétien. Je suis fier ya kobenga na mama bizaleli. Vouloir ou pas, ma conscience motorité yango azati. Na bato bazobenga bazofinga bazoloba, je bénis le Seigneur pour ça. Nzamba pambola bino. Oye komelinga oyebi kilo nango te. Po ekomeli yo te yango oyo bengi on insulté. Mais nzamba pambola ba oyo nyonso to bazo intervenir. Nzamba pambola na bandeko nyonso bazo sala ba émission. Oyo bazo sala ba analyse bazo lobela. Maman Annabelle a outaki kosala émission moko eza sur YouTube sur ma chaîne. Bolanda yango na betaki c'était na lobaki le divorce n'est pas bon. Nga mutu na te divorce eza mabe, pourquoi nakoki koya ko divorcer? To benga makato za bana nzambe mais na moment ya likambo to perdaka pédale. Soki tozo belela nzambe tozalaka toujours ba geno na biso na se to bosa na kaki nzambe pa ko yano la biso na problème moko songolo pakala. Pourquoi soki nzamba pesi yano oyo luka uta kala ekomela yo lelo problème to ekomela bitumba. En tout cas bandeko s'il vous plaît na cyprien bino botika pasteur Bertin libanda ya makambo. Papa Bertin azana ye na kati ya likambo te. Mosala nzambe moko ta bomelinga libala. Ni Ariane, ni Papa Shadrach. Na kati ya makambo Shadrach azana na kati te. S'il vous plaît. Ni Bertin, ni Ariane. Mutu moko te. Eyebi kaka ngai na Papa Dedo nde to yebi vérité. Ici Kazali, ye moko yebi vérité. Vérité eko triompher toujours. Je suis une femme battante, je suis une femme forte. Ba oyo ba yebi ngana ye, bazana matanga, bazolela bafandi na se. Famille na ye moko bazolela, bazana matanga bafandi na se. Famille na nga bazolela, bazana matanga bafandi na se. Parce que ba yebi qui je suis, maman Annabelle. Na ye nanga ko se justifier te. Nzamba pambola ba oyo bazofinga, nzamba pambola ba oyo bazoloba malamu pona ngai. E nzambe ka nde muta yebi ye moko mokati na sembo akokata likambo. Ba mama bizaleli na ekoloba na bino na yebisaki bino na semaine ke na eko préparer metema na bino. Pourquoi? Parce que diable alinga longola nga liboso na bino. Diable alinga botola bino oya mutu ya nzamba tiela ki bino. Ya kopangusa mwa pinzoli ya miso parce que nzambe mutaka usaka. Na ba souci, na ba problème otozaki nango na kati ya ba foyer na biso. Mais le diable m'a attaqué. Soko zalaki na bososolo, zalaki na Saint-Esprit, on ko loba to prier pour na maman Annabelle, c'est le diable qui l'a attaqué. Mais lokola le Saint-Esprit azalaka na ye na motonyo surtout te, yango ba misusu ba memani na mopepe, mais ce n'est pas grave. On est toujours famille, je suis votre sœur. Je suis votre servante ici à Paris. Je vis ici à Paris. De serviteurs, de servantes, des enfants de Dieu qui sont ici à Paris. Il me connaît. Qui est maman Annabelle? Nazara rola osanga, yako sangi se no yako panza. Et je vais présenter mes excuses vraiment. La famille à papa Mike Lema, papa, maman, yaya, tante, binonyo so bozolanda. Oyo vraiment bozana parti. La famille à papa Mike Lema, bolimbisa leki nanga Ariane. Motema boboto, motema mawa oya zanango, yango ezo memele ba problème. Mena yebisi bino ayaki ko sauver moto moko oya lingaki azala ki bovani na réseaux sociaux boyoki kaka sango ke moto wana kufi. Aye na ye juste ko sauver nga ko loba na kaka juste maman, lève-toi, prends courage, prends à manger, ozana bana, sauver bana na yo. Il n'est pour rien. Nakata li solo Ariane, il n'est pour rien. Nga maman Annabelle, moto ya pesi bino li solo ya na réseaux sociaux. Asepela nete omona batu pembe nanga. C'est pour cela linga longola Ariane pembe nanga. Mais c'est une femme qui a un grand cœur. Ariane Louyeye. Je bénis le Seigneur de t'avoir comme une sœur à côté de moi. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as tenu dans ta main. Merci parce que tu as accepté de dormir ensemble avec moi pour que j'arrête de pleurer.
j'avais tant de douleurs. Pendant longtemps, 4 mois. Je manquais quelqu'un pour partager. Pour partager. Nazanga ki muto solo la naye. Même Ariane na bombe la ki likambuyo. Metangwa yoki akimi mbangu. Moninga malamu bayeba kaina tangwa pasi. Moninga malamu bayeba katangu nzamba pambolio. Ndoko yeba moninga wana zo sepela na ba bien nanga. Est-ce que moninga wana azo sepela nanga? Maman Ariane, que Dieu te bénisse. Papa Shadrach, que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour moi. Nakata couple nanga papa Shadrach azana problème à mon côté. Atikali jamais ko koti sanga ide moko ya mabe pona quitter mobali nanga. Ba oyo ba yebi nga ba yebi combien j'aime mon mari. Ba mama bizaleli ba yebi combien na greffaka mobali nanga partout. Combien na soutenaka mobali nanga moralement, physiquement, spirituellement. Naza mwasi oyo nazalaki pena kuzala toujours na se ya makolo basali na nzambe pona koyoka kotosa. Soki nga na memela bino lisolo ya soumission na yebisaka bino à chaque fois ordonne ce qu'on a. C'est que na yeki kopesa bino fruit ya malamu ezalaki kati na ngai. Na yeki kopesa bino image ya malamu ezalaki kati na nga. Etango na sala kaba émission nanga mobali nanga zalaka liboso nanga pona kotala nga na sima beteli nga maboko mama olobi malamu nzamba pambola yo. Na tango mabe batu babwakaka toujours makama malamu babimisaka toujours ya mabe. Mais nzambe nde muta yebi, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Azo sonde motema mobali nanga bisika zali conscience na ye réseaux sociaux te mute ete ya yango. Conscience nanga réseaux sociaux te mute kote ya biso ba mama bizaleli ba femme forte. Bozala makasi. Bobondela lisusu makasi pona nga mama na belle. Parce que rôle ya diable balingi te ba monanga kotelema liboso bato kopanza évangile ya nzambe na nzela loyembo. Rôle ya diable ezali balingi ba mona te na telemaka liboso na bino ba mama ko partager ba conseil comment être soumise, comment entretenir le corps, comment to la propre na kati ya ba foyer na biso. C'est ça que le diable ne voulait pas. Alors on a ebisi bino touti kate monguna longa biso. La victoire nous appartient. Mon cœur est dans la paix. Na ebi ke nyonso bato bazoloba, ce n'est pas ma vie. Je me suis mariée vierge et naza mère de 6 enfants. Alors ba vie nyonso bato baotangelanga, ce n'est pas ma vie. Tant mobali nanga zo beta lisolo zunga na 15 à 16 ans, c'est kazo kinga mobimba. Donc voilà, je suis fière d'être maman. Je suis fière d'être enfant de Dieu. Je suis fière d'être servante maman Bizaleli. Vraiment Bizaleli, moi c'est Zanga. Mais bah maman, je vais juste protéger mes enfants, s'il vous plaît. Je vais juste protéger mes enfants. Kota langa boye. Nazana jeune fille à 20 ans. Donc c'est que moi na mo na boti na bo moi na nanga. Donc faut na protéger bana nanga s'il vous plaît. Nzamba limbi sa ba oyo ba bimisi ba audio. Oyo ba memi ngo na réseaux sociaux. Moye bimaka pona moto nyonso. Problème e komela ka moto nyonso. Lelo nga na leli yozo seka. Lobita musisi za tourna yo. Na yebisa ki nzambe eloko moko. Na koti na 2021 na esengo. Na lela lisusu te Seigneur. Oyo nyonso olelisanga ye moko olela. Oyo nyonso oluka langa mabe kutana na ye. Mais bien aimé, et ozala pasi pe ma wana moto akutani na prière wana. Parce que nga na sela ki ngona debi ane. Moto nyonso koti likambo akotini na kata prière wana. Les dieux de l'alliance basaka na anete. Moto zo finga za moto asala alliance na Nzambe. Lelo boko obamba mabanga. Bozonga kati na bino botala. Ba vini ni bozo leka na kati ba couple na bino. Ba vini ni bozo lekisa. Batu lokwa ba rien na mukilo esi ba sila. Batu mitema malamu lokwa ba riashu bazate. Ba sila. Nanzima kiti. Ke Ariana ko yo soutenir nga na moma o nazolela.
amemi bana na ye ngata ngomona kinga na ndako Ariane bato ebele balobaki yo mosali balutiki ndako ye pa Ariane boyebaki te nzamba kutanisaka kaka bato mibale po batambola elongo Ariane aza na posa ozala na bato Maman Annabelle aza na posa ozala na bato. Encore une fois, je demande pardon à la belle famille à Ariane. Je demande pardon à notre maman. Oyo bato bazo insulté pour nanga Maman Annabelle. Je demande pardon à Dieu. Na bato nyonso bazo insulté Maman Annabelle. Je demande pardon à tout le monde. Que Dieu vous pardonne. Nzamba limbisa bino. Nzamba yokela biso nyonso to mawa toza bato masu.